Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ya mélodie ozo baba version ebele na ete moko ya yopoza la kini oyeba ki expliquer biso nanu siko cause ya liwa pe beat ya liwa eza penzani bazo mais ba artiste na biso mususu za naturel te na ko peso exemple ndeko pululu utaki pepe noir tango ayaki a omela kiti akufi ba ndeko na biso pe to tanga ba exil ba utaki ba port nord ba zonga ki ba yaki ba bukana ki makolo donc ba mboka nyoso ba benga ka ba ville côtière donc to lu banda Mwanda Kabinda, Pont Noir, et ça m'a belé moko. Ba benga ngo ba ville côtière parce que ça na plage. Ba ville côtière nyon son monde et ça la raciste et puis ça la kamabe. Ce qui mutake na ville côtière kozonga na yeso ki azongi na mbongo te azonga kana cercueil. So pona mambo itali ba porte-monnaie magique papa le ketchunga na pesa ka batu ba porte-monnaie magique te. Moni ba porte-monnaie magique wana yango zo tinda batu lelo ba kenelia ba nie. Porte-monnaie magique ezali mbongo moko mutu soko zu yango lelo fo esila lelo. Ce qui est silité et même lieu soit trouble to liwa et ça biloko biso to so déconseiller surtout bino ba gêne te mutakena yebisa bango yango yesu to alobaki foko sambela foko fuka mafuko kanga mutu yesu ayaki kokuta yango parce que zaliki culture na bango na bi un peuple sans culture azali peuple azana kokufa ndeto balobaka soko yebi sika utite oyebi sika osokende te donc culture na biso to bokoko na biso même osambela na yesu soko osambela na Branham osambela na Islam culture na biso ezali socle au fondement na yo mwana moso ya nzila Kongo ezali kindoki te kodia basomba ka yango te kodia bateka ka yango ndenge wana te kodia soko sombi ya famille ya bato ekomema ona pasi ekomema ona ba choc ya retour bakali uboma to kokufa kodia fozo kaka ya famille na yo. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa na mona kiaza ka lokiti na yo twino sa nini o eza chance transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kolo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin, Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout le monde émission Nabiso, Ba Vérité, à Nakatia chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV, parce que Biso Peto Linga, Bino Pibo Linga, Biso, et Télé Tokosola plus, c'est actualité, Peto Globala plus, Liwa et Andeko Nabiso, Mélodie Badiama, ou vraiment, tous proche, moi, quoi, Yepe, ou Yeba qui est autre Sola, plus, Père Globala Makamna Yepe. Autour bon na kasa plateau na biso ya Congo Liziba TV. Merci na batutu o bolinga émission na biso oyo merci na ba mama parce que ba mama balinga nga mingi batala nga trop. Lokola mama Nathalie Fikipo motema dadi Fikipo si na pesi ombote bino to bolinga Kevin pendant les questions nga pena linga bino trop le loto zana ye moko ya
ya proche oyo ayebaka mpe Mélodie Badiama tokosola na kati ya chaîne na biso akose présenter toyeba mpe ye aza nani po alete so baveste na basula verni tokosola na kati ya émission na biso ya Congo Liziba TV. Bonjour chef. Bonjour papa journaliste. Boni. Oui, ça te zamalamu lokola tokutani seke bakoko bapesi biso makasi tozana esengo mingi ya kozala na bino pe na tondi bino nano chaîne na bino na ndenge bokanisi nga na mokola lelo ya koinvite nga mpona koya koloba pe na kopesa mwa message oyo toza nango napesi pe d'abord merci na bato nyonso bazwi libaku mpe ngonga ya kotala biso bambote na bango bonsoir soki na butu soki na moi napesi bango ba bonjour. Voilà, merci. Salut biso bien pe ko yebo awa. Biso to yebi mais ba kota biso ba yebi vraiment te. Ngina yeba o se présenter penza oza nani. Oui, ngai nazali oyo babengaka kombo nanga babotinga na mboka ezali ya kiese kia sunga. Nazali moko ya mwana oyo bakoko batikaki oyo tobengaka na monoko ya français balobaka guide spirituel mais na biso na Kikongo tolobaka nazali songi ya nzila. Donc mosiki ya bana yoyo bankulu basisa mudia sadisa ou bien mudia longa zimakanda izindinga. Donc c'est-à-dire nazali moko ya mwana oyo ya bakoko oyo bakoko batika pona kosunga mabuta ba ekole belé na ba problème oyo nyonso eyaka biso na kati ya société. Donc nazali moko oyo nakambaka bato na makambo etali spiritualité to molimo na ndenge ya bokoko na biso to na ndenge tolobaka na nzila Kongo to kosola belé awa oyebisinga pe toyebi nga pe tozomona yo pe na Mélodie Badiama to yeba nanu yoza nani pa Mélodie Badiama oyo kopesa so pe témoignage okoloba pe sur Mélodie Badiama to yeba dia kesi yo na Mélodie Badiama boyeba na kindenge nene. Oui, Mélodie Badiama na yebaki na moko ya ndeko na ngai oyo azaki mona Matadi bavia bazaba na Matadi leki na ye Fifi ope azaki osala théâtre Fifi mien depuis l'Istanbul azali collègue na ngai bambote place azali na Turquie wana munanga azalaki moninga na ngai parce que Fifi tozalaki na ye classe moko. OK. Donc Fifi na tanga na Fifi alors eko sala na moment moko camarade na ngai Alain Lifelo nde azalaki proche mingi ba artiste comédien nyonso na ya kala na ya lelo ba artiste comédien nyonso bayebi aleli felo na Matadi bayebi mambo na zoloba donc azalaki proche à partir ya camarade nanga aleli felo et sikande na mokutana ki na Mélodie donc na place wana na yebaki donc ba présentaki ngai pa ya moninga na ngai aleli felo de tokendaki ba Luanda viki biso to voyageaka mingi mais to eko kutana na Mélodie na 2015 ou 2016 na Pont Noir ndenge biso to to sala misala to sera ba invitation à tout moment to kutana kinaye to solaki to se partager en tout cas na mona ki na signe moko te soit ya liwa to signe moko ya faiblesse ou ya maladie na moment on na mona ki kaka normal na éviter pour izalaki pourquoi mais na mona ki signe moko te ya liwa parce que déjà ye Mélodie soko taliba film na ye okomona ki na film azalaki show azobina koloba mais na vie boy normal azalaki film moko azalaki trop réservé donc beaucoup fanda pe boye azalaki un peu timide désolé bo fandi na staff mais omona ye azalaki trop timide na yebaki à partir wana mais na ko sutuka kolamuka boye to mona ki akufi biso nyonso tokamwe parce que ngamoko na za personnellement na yebaki te azalaki malade na yebaki pete ke soki problème moko ekoyela ye to yebaki te biso na yo ndeka to mona ki to lamuki na tongo to mona ba téléphone akufi et ça les vraiment pas si donc moto to yebaki en plus moto a sepelisa ki biso à part ko yeba ye to zalaki ba fanatique na ye parce que on le suivait à la télé et ça les biso vraiment pas si ya on a l'occasion to passer ko présenter d'abord condoléances na famille na ye biologique pe na baninga ne nyonso ya ba collègue na ye ya ba théâtre to pesi bango ba mes condoléances en tout cas bazala na courage et que bakoko basimba mitema na bango ouais bakoko basimba mitema na bango lobi dia ke c'est toi bakoko biba ki Mélodie tu ebite ndele wane le sangonene na mato ino esala ki ondenge nene. Oui, sangonio swaliwa eza pasi même biso tozali préparer mono ya sika mangeni na mudia mambo kia kimpeve bankulu ba ovo mambo alufwa mutoto tatukwa mutoto tafutuka donc kilinda kala yongo ya lufwa ko tangwa lufwa vo lwa kidi ngina mewe wonga ko c'est-à-dire
tohuta na mabele tokozonga na mabele wana na solo na munoko mboka donc boskizenga ngai na misani nga na mutu mboka donc na misana soki nazoloba nazoreferer kana bakoko eko bana ozala la petite ndengwa na bia koko balobi tohuta na mabele tokozonga na mabele entangwa lufa volulwa ki dingina mewonga ko c'est-à-dire tangwa liwa soki ye nazana nga na kobanga te donc c'est-à-dire liwa esalaka pasi tango toyoki yango mais esalaka biso pasi te soki mutu akufaki na ye na âge moko avancé lokola bakoko balobaki mutu nyonso fa akufa mais kotala sikoyo ndeko na biso atika biso na bajeune fleur d'âge comme ça esalaka pasi même si toza bato ya molimo toyebi liwa ezalaka na matoi na nga vraiment papa lekechu esalaki ngai vraiment pasi na regretaki mingi en tout cas esalaki nga pasi lokola yo pe j'espère oza mutu esalaki osala okaka pasi. Voilà, le quoi, le tout est que les voix mélodie, les autres va faire belé. N'était mort à yo posa là qui n'oye ba qui expliquer bisonna nous si que cause ya liwa pe bit ya liwa eza penzani bazo robenga ku fina maladie moko songo paroto lo baratolo baté parce que tu éviter ka ba problème. Moi besoin me belé ce que cause mingi ma vraie vection ya liwa mais me so ba fina malaria, je pense pas vidéo mona qui zo circuler ba bela qui ba bi cause estomac choc ezo qui azakina ba problème. Est-ce que vous avez partager pe ba makamyona mélodie ne vous avez na amitié na bino wana? Non, to bandoki ko partager ne makambo na te surtout etali santé na ye. En tout cas ngai pe na kamwaki. Papa journaliste lelo yo omoni ekomi soki mutakufi mutunyo so akoya ko sala analyse na ndenge na ye. Mais les vraies analyses même nganga oya mindele bazala soki mutakufi soki to sana doute ya liwa na ye basala ke lo babenga ka autopsie. Na autopsie nde place wana ba yeba ka réellement soki mutu akufi na maladie nini to na programme nini. Alors ngai na yo to za awa to yebite résultat ya autopsie ya ndeko Melody. Na ndenge na biso ataki ngai mutu molimo to sala ka pe o to benga ka to feti fiungu na mona kimpeve. C'est-à-dire to sala consultation spirituelle. Na zui tempe ya ko sala consultation spirituelle te pona ko yeba ke ndeko akufi na maladie nini. Donc naza vraiment mieux placé na noter ya koloba ki akufi na maladie boye to boye mais o to yebi ke azalaki un peu na ba souci ya Melody nyonso kaka eza ya bolingote ba souci musu pesa la ya vie parce que lelo Melody akufana na pont noir mutu nyonso azalaka libanda misuni zalaka na mboka akotala ndeko to leki ne atikela ki musala oyo par exemple pechanga exil asali fondation akomi ko voyager azo évoluer ye place ya kozala kuna tango azotala biloko wana eko sale pe passe baleki ba esima nanga kutu muni ndeke zalaka ezala ba famille muso muni leki ya bali ya komi kolela nabite soko mona déjà ba fene donc ba souci ezalaka donc tant tozo vivre na se amoyi ba souci ezalaka donc tokolo ba pe ba souci pe ekoki ko bomaye to maladie ekoki ko bomaye maladie nyonso eza maladie na muto akufi na maladie o tokoki ko lobate na muto akufi na diabète na muto akufi na diarrhée na muto akufi na malaria nyonso ezali maladie donc maladie ya soni ezalité yango moni biso to yambaka ba ka ebele papa o mona papa mususu ambinga mobali mais atele makate pendant des 20 à 30 ans mais ni po aluka biso bayeba ko so traitement donc maladie ya soni ezalité liwa eko ela na nzela nyonso maladie moko ezalaka na soni te donc liwa soki ezali maladie ba médecin soki ba prouver biso ki ezali maladie wana eza problème te to kokumisa kaka bankoko soki pe ezali souci ezali problème te parce que na moment oyo même ngai moko nazali guide spirituel nazana makasi ya kolamusa susu Melody te. Voilà, aux autres ça ça se mérite et parce que na ba corps au monique na séance ba triste bazo kufa trop na mon na biso ya théâtre ba comme na monde spirituel na bino bo mona makambo eza na spiritualité na kati to eza ba liwa moko naturel et c'est quoi d'abord? Oui, mususu eza ba liwa naturel, misusu pe eza ba liwa moko naturel te. Voilà. Pour la nini parce que batu nyonso na domaine nyonso batu bakufa ka bango kaka eloko eza différence na batu mususu bango baza ba étoile. Baza ba star tango star akwei mokili mobimba fo yeba mais bato bakufa na bango na ba domaine nyonso poto yebi bango te mais ba artiste na biso mususu za naturel te na ko peso exemple ndeko pululu utaki pepe noir tango ayaki omilaki te akufi ba ndeko na biso peto to tanga ba exil ba utaki ba pont nord ba zonga ki ba yaki ba bukana ki mamakolo donc ba mboka nyonso ba benga ka ba ville côtière donc to luka banda Mwanda Kabinda, Pont Noir, et ça m'a belé moko. Ba benga ngo ba ville côtière parce que ça na plage. Ba ville côtière nion son monde et ça la racisme et puis ça la kamabe. Soki mutu ake na ville côtière kozonga na yeso ki azongi na mbongo te azonga kana cercueil. Soki azongi na cercueil te azonga ka malade. Na ba ville côtière yango moni soki na Mwanda ba koyebisa yo awa Mwanda tula dikulu tala. Toi, du coup, ça veut dire? Donc, tu as le colo tala.
na mwanda balobaka soko ke na mwanda ba biso awa di mwanda tula dikulu tala yango ke na kabinda yango ke na Pont Noir mabele wana komona soyo yango la na Luanda okoyoka ba fille ebele bakufa na ba plage to ba fille bakenda kuna bazoba maladie moko suspect baya affaibli na ba famille na bango baya na elo côté ba misusu pe baya na mbongo donc pona nini za ba ville côtière alors ba ville côtière makambo ebele le kaka kuna po bilima ebele pe ya mai e bota maka na bamboka wana alors koyeba te tango bakendaka kuna soki bakendaka kosimba biloko oyo ya mabe po ba musu bazali na monde ya artiste balingaka toujours à briller même les atana été koyeba te tango bakendaka kuna bakendaka kosimba biloko oyo ya biso te yango toteyaka bato nyonso bazolanda biso lufoti futuka mona nzila Congo tuloti futuka mona kinkulu dieto peuple sans culture c'est un peuple mort vozei kuna weti kwenda kutuki dikolo ndizaya kuna weti kwenda kozo c'est-à-dire bato bete benga kabandeko ba jeune tozonga na bokoko na biso omoni soki yo na bokoko na biso ozwi makambo na bokoko na biso zana ba assurance ya ba protection ya bokoko na biso mais kasi na ba culture ya mindele yango izo mema ba jeune lelo moni ba liwa wana ya ba artiste ezolekana parce que bazokende simba ba science auto biloko o eza ya ba bokoko na biso te yango moni ba mort wana ezolanda na ndengo wana na peso ndakasa bandeko wana ba utaki kuna ni ba yaki na peso ndakisa pe ya ba ville wana côtière ndenge nini esalaka ba jeune to batumbele bakenda kuna ba sort na bango ndenge ezalaki. Voilà, merci Natoro évolue toujours dans ma solo maître Makiese Diakese Toro solo a toujours na Congo Liziba TV. Est-ce que ndé aux maîtres spirituels to banano to lo lubaki angote est-ce que musala na plus au sala réserve base sur nini parce que spiritualité on peut comme battre les belé il y a le kuta ba komi belé bato a bon on est to lo bakalo kuta ba komi pe belé ozo ko sabatu na mokili en plus pe na ko ba maître spirituel ngo belé bato ba ko tapeka ba goma ba boma ba matadi kuneza base na faire ngo to c'est quoi yo tout monde pe bena yamba mona beti nini robe achina bazakala kazaka zo babiloba loba c'est à moi achina biloko belé to yebana no yo siko yo boye expliquer biso za propriété boye c'est quoi. Oui, papa, les Kéchou, déjà, les Tolobaka, déjà, na français, lobby, les habits ne fait pas les moines, mais on peut reconnaître un moine par son habit. Donc, Batouana, Ozomona, on a besoin de les Itandomuke, Yango Biso, les papa, les Kéchou, pour n'avoir quoi avec Tibino, maman, to papa, Ozolanda Biso, Bolanda Baila, Téléwana, Batouana, Bazoya, Kebango, Bangunza, tout Bango, maître spirituel. Bilambana Bazoya, c'est juste pour vous exciter, c'est pour vous venir vous exciter beaucoup, quand Masolona Bango, Mekasi, ezali vraiment bilamba oyo bokoki kolanda te parce que mamba molimo ezalaka na ela telite mamba molimo ezalaka na grimace te misusu bazoya kosala ba démonstration bazoya sala biloko ebele na plateau eza biloko moko oyo za pona ko exciter yo papa eza pona ko exciter yo mama place ozali donc bolanda biloko wana te mamba esprit to mamba spiritualité ezalaka na ela telite yango wana mengai pe bilamba wana bandeko wana ngape nazana bilamba wana mais kasi différence ezali yangai na lata kango kaka na temple to isika ona saela ka musala na kopesa ndakisa moko papa le Kechu lelo sana ndeko no moko aza avocat to médecin na limite un médecin to un avocat soki azotambola na nzela ayaka na bilamba na ye ya musala o to benga 14 mais médecin alataka ka 14 na ye na tribunal to na parquet isika wasala et plutôt avocat alataka 14 na ye na tribunal to na parquet isika asailelaka bilamba donc bilamba na nyonso wana bozomona wana c'est juste pour exciter nos frères et sœurs bino mabdeko papa to ndeko mama ozolanda biso bolanda ila tele wana te bolanda ba grimace wana te bolanda ba démonstration wana te yo ndeko zolanda biso ozana ba problème ya molimo oyo omona ba vanti to ozwa solution te ezala ya nyonso ya maladie to ya nini to lekaka boye pona ko avertir bino to ozala na posa ba précision tango nyonso to pesaka o ezali numéro na biso ezalaka plus 243 81 54 313 plus 243 81 54 51 313 donc là teluana bolanda yango te ce qu'on a eu banano sur spiritualité na yo eza basé na makamboni parce que makambo eza ça te bonga na sala rappelé na parce que beaucoup mi pebele o nga na traitera mabala suke kufi o nga na traitera baza ya maladie na sisara sida na sisara bampese o na traitera porte-monnaie magique beaucoup mi ba porte-monnaie magique comme ebele parce que ba code na habitué pour ça la kambu mutaza pas si développer bo te pas luka moi si moko bo to mutaza ba difficulté moko yo vraiment base eza ni na spiritualité na yo.
Oui, merci pour la question. Mais nous avons une question qui est notée. Tant qu'on lobby qui est pour la ligne Batumingi à Miolimo Baouta Kaba Congo. Alors, socle déjà, il y a Mboka au Congo et Fandi Naba Congo. Donc, pouvoir Mboka au et Fandi Naba Congo, c'est vraiment normal. Au Komona qui Batunio sur Molimo Basara Naba Congo. Ce que moni lelo yo, au Komona ba église, tout ba confession religieuse, au yabiso Mouya Bana Mboka ba siège international, international zana Naba Congo parce que ba Congo est allé slocle. Au Mona Negolelo. Ndekona biso ya liloba papa Konde c'est le premier auti signé mukanda o babengaka ke ba komi confession religieuse. Donc nakati ba confession ndeke bakendaka mamba ko voter ba taseni wana donc liloba pe e komi na kati ya confession religieuse liloba soko tali kolo liloba azali pe kaka moko ya bakongo o babengaka muyombe papa Konde donc ko kama nango te soko moni ke batu mingi bautaka ba Kongo soko tali ba pasteur rebelle okomona bango ka baza baluba ko kama nango te po papa oto bengaka nzambe apungu tulendo tango asalaki mokili apesaki badon na ba chance na chaque province soko tali bandeko na biso mingi ya bandundu okomona soki aza juge te aza avocat to magistrat to médecin soko kena bandeko na biso ya ngala bangala okomona bangala mingi baza ba militaire ba auditeur ba militaire mingi okomona bango baza bangala soko kena bandeko na biso ya ba Swahili okomona bango mingi ba grand commerçant donc ezali kamba ko kamwa te ndenge biso tozali 12 tribus d'Israël parce que mboka na biso zaki na 11 provinces plus capitale eza 12 tozali ki 12 tribus d'Israël pour tozaka 12 tribus d'Israël ndenge pe ok na Israël okomona chaque province to chaque peuple Israël bazana don o nzambe apesa bango donc don ya molimo na ba Congo ko kamba nango te me kasi kaka nde yo papa yo mama yo ko sana discernement oyeba isika ko chama kolona yo pe matoi na yo na makambo etali molimo na koloba ete na question na zonga na question na yo o na salaka lokola nyonso o etali molimo makambo nyonso o etali molimo ngana sunga ka bandeko yango na lobi ete beto toti sadisa makanda ezindinga mamonso ngana bandi makambo papa lekechu depuis dans âge ya 12 ans na 12 ans na mboka babenga kalakwa na kulongongo isika ndeko ko apesa kinga premier musala na salaki eza kokanga mwana mutu omona ndenge balie mwana mutu na gorge ndeko kwa ebisinga unu dia kiese ngeye fote sala yo salo c'est-à-dire lelo dia kiese yo ko sala musala o pe ala kisinga biloko na ko salela na kangi mutu mwana wana komaki bien pe abika mais na âge ya 20 ans et si quand na ko zoelo babenga kankau kia lulendo donc kau kia lulendo ezali banto de commandement ndina kuma lelo yo guide spirituel pe ko kwa kufaki mais ko kwa ebisaki ngai maluma mibale o ko kwa tikela kinga kulendi vukila muna fuki kianganiko e kuna beto to lwaka ko ngeye foti lwaka c'est-à-dire na ko vivre na sierra batote c'est pour cela moni ngai na ko ya awa teto na ya awa pona sala mambo mabe parce que karma ikozongela ngai parce que tango ko kwa zo kufa ebisi ngai ngeye dia kiese sala kisalo muna vérité salaki salumuna vérité salam na vérité kulendi vukila muna fuki kianganiko c'est-à-dire na ko vivre na sierra motote donc e beto kuna to lwa kwako ngey foti lwaka yango moni biso bakoko bazaki na mituka te lokola biso to na mituka bakoko ba voyage akite balataki ba costume te neti biso tokendaka partout na monde tokendaka ba poto tokendaka partout to yaka kusunga batu tokendaka pe ko visiter ba science mususu poto zo mayele to se ressourcer donc c'est-à-dire maladie nyonso o ndeko yo Yo ezala ozana impuissance sexuelle ezala ozali na PC maladie nyonso oboke na munganga partout ozali na monde obengi biso na plus 243 81 54 51 313 ozala décité yo mama mobali akima yo ozala na poto ozoka mukanda te ozofivre net en Afrique obengi biso tokosunga yo ozana Afrique na facilitation ya mikanda nyonso yo ndeko oza politicien banda musala no ya politique bafotaka yo te ozana eloko babenga kima yala te wena kima yala ko tulendi kuvana kimayala ezali gouvernance omona bontu mususu le quelque chose no journaliste mais au commissaire biso village et commissaire ya parti politique au commis ko somba ba drapeler ba polo moyeba voter yo to ba nommer yo ezate parce que ozana kimayala te kimayala ezali gouvernance ndi balobaka ba koma ka mokonzi te mais ba botamaka mokonzi ba botamaka leader te ba koma ka leader te ba botamaka leader yo so za leader parce que ozana kimayala
Kimayala. Kimayala. Donc Kimayala omoni yango zokamba bandeko baza awa bandeko ebele na sima na ope bazo futa ndaku bazo sunga ba famille na bango parce que yo za na bakomi pe bato parce que ozana Kimayala Kimayala do ozana gouvernance ozana pifo wana okomona camarade moko botanga na ye depuis école primaire azali ka chef de classe tina secondaire lelo pe bokomona na vie normale akoma pe ka moto bien parce que abota makina Kimayala alors ezana bato ebele ozana Kimayala te olukaka ba nommer yo ba voter yo ba votaka te obengi biso kaka tokosunga yo tokosolola no na privé maladie nyonso ozana ngo tokosunga yo faible sexuelle hotel makate parce que ba faible sexuelle mingi ba puissance sexuelle mingi zo bonga bato ezaka maladie moko ezala na molimo ezali na sort mauvais sort moko babengaka mpadi ezali mauvais sort babwakelaka bato oyo ekomisaka na mobali elemesaka nzoto na mama ekomisaka nzoto kopo mais soki oza na faiblesse sexuelle esala 10 esala 20 okobenga biso tokosunga yo nzoto no ekozonga nango parce que tokobanda kosala ona no consultation spirituelle tofeti kula tete monaki mpeve bose surtout afila nti donc tosungaka na bato na molimo tosalaka délivrance après totindelaka moto wana makambo wana so za moto azana déjà azana chrétien assemblera na eza mabeti na spiritualité na bino pe nebite parce que mso robanga obanga kisi moto boye bino trebite yo expliquer biso no kawana parce que ba ko banga kisi bon banga mamye beniti pa biso beto lingana ba kisi te to éviter ce que bino osala kande ata muta ko sambela za prière na kenda bino boza etali bino te kawana nan robana na sens parce que ba otete bino na ba bokoko na biso ezali kisi te même maître Jésus atosaki bokoko na ye Jésus te alobaki na ba na Israël fo basambela ka mukola sabata eza Yesu te mutaki na yebisa bango yango Yesu te alobaki fo ko sambela fo ko fuka mafuko kanga mutu Yesu ayaki kokuta yango parce que ezali ki culture na bango na bi un peuple sans culture azali peuple azana kokufa ndeto balobaka soko yebi sika uti te oyebi sika ozokende te donc culture na biso to bokoko na biso même osambelaka na Yesu soko osambelaka na Branham osambelaka na Islam culture na biso ezali socle au fondement na yo mwana moso ya nzila Kongo ezali kindoki te okotika pe église na yo te mais oye pona traitement bapesi yo traitement lobiko ozui oyo osaki nango posa ozongi na église na yo eza na problème ete parce que tozana mboka moko eza laïque tokobanda ko focuser bato te makambo etali ba religion donc tozana pays qui est laïque mutu so na libre ko pona religion na ye oyo alingi donc religion so ko zala nango eza problème ete pona makambo etali ba porte-monnaie magique papa le ketchunga na pesa ka bato ba porte-monnaie magique te moni ba porte-monnaie magique wana yango zo tinda bato lelo bakenelia bania porte-monnaie magique ezali mbongo moko mutu soko zui yango lelo fo esila lelo ce qui est silité et même lieu soit trouble to liwa et ça biloko biso to so déconseiller surtout bino ba jeune bozo landa biso ba o ba benga nga pona porte-monnaie magique nga na pesa ka porte-monnaie magique te mais tandis que nga na pesa ka porte-monnaie du bonheur ezali mbongo ebimaka na mois to na semaine o ozo salela okosunga batu okochana banque ozo to moko te za na bede sa moko te yango seke nango esalika ko sala ba action de charité c'est-à-dire ko sunga batu porte-monnaie du bonheur ezaki kaka kombo eza na français mais za iloko aboko na biso bakoko na biso banobenga ngo kutwazo wa kakondonga lekwako c'est-à-dire na Kikongo engeloba saki ya mutaliboma ezanga keloko te okomona mama moko ya mukolo ya bazombo okomona ke ateka pilipili na mungwa mais mama anaza na 7% na njila atinda bana nyonso na poto na mbongo ya pilipili to ya mabele kaka donc mama ya ndengo wana azalaki na eloko babenga kankuto azowa kakondonga lekwa ko donc saki ya liboma ezanga ka eloko te nde mundele ayaki ayibi yango pa bakoko na biso akena ngo a traduire yango kaka ikomi mena porte-monnaie du bonheur mais en vraiment ezali biloko na biso to benga kankuto azowa kakondonga lekwa ko yango ne nga batu na pesa ka batu porte-monnaie du bonheur na pesa ka batu porte-monnaie magique te bona eloko tunaki pona kodia nazo ebisa ba mama ba papa bobenga te po boebisa nga maître de caisse papa de caisse tozolele to baka nkodia to sumba nkodia basomba ka yango te kodia bateka ka yango ndenge wana te kodia soko sombi ya famille ya bato ekomema ona pasi ekomema ona ba choc ya retour to bakali uboma to kokufa kodia fozo kaka ya famille na yo donc yo papa le kechu soza na posa yo yeba otozo nkodia na kosala yo loko babenga ka yo ndeko zalaka na posa zo nkodia na bino ya famille obengi biso na plus 243 81 54 313
famille nyonso eza na code code ezaka mpona bakongo te code eza na baekolo nyonso mpe na afrique mobimba code ezaka mpona bakongo te bato ebele bakanisaka code ezaka mpona bakongo lelo komona bandeko na biso banande bazosala babutiki ya bazoteka bango na ville na commerce okuta bango na bango omonaka bato ya mikuse na kati ya magasin mona noko mona tata mwasi bazosalela code na bango code ezali mabe te mais code nde eza fo bapesa yo yango na voie normale pe code fo zwa oyo ya famille na bino yo mutu ozala na posa ya code ozwa code na bino to luka code ozwa te obengi biso tokosala consultation spirituelle to azaya vo muna dikanda diako muna villa diako vo code na ya u koma obengi biso tokoyeba kosola na yo tokosala consultation to yeba code na bino na famille eza na ba grotte na biso tokoki kopesa oyo yango code ya bino ya famille soki to moni eza déjà na mutu na kati ya famille asali la kango moye to pesa yo eza te tokoyebisa yo kende yo kana na ndeko no X ye mutu azanga na code na bino so bamsupe kozania na code ya ebiti kaza na code ya ça arrive na famille non jamais mutu code ezalaka neti kindoki ya inconsciente mutu azalaka na code ezali ba foti vendre en code ya muna mwini mpipa donc ba pesa kango lokola bazo pesa o fuma eloko boye code ezalaka te ke ba pesi yon code ya oyebite code ya déjà na forme na ngo papa le kechu code ezala ba forme belé code ezako zala même na ba 14 forme en code ya nga na mona code ya jamais mutu akozala na code ya ayeba te mais mutu ekoki kozala azo souffrir ozana poto za partout nzoka nde bozalaka na code na bino ya famille fo ozwa ngo utiliser pesa o makambo moyo yeba ezate nde mutu wana nde okoki kobenga biso tokoyebisa koma kosala poto meka ko parvenir na code na bino ya famille. Voilà, tu remis d'ailleurs que j'étais vers la fin il y a émission Nabiso na maître Diakie c'est vraiment pas président au PCana et ça peut pas tu me souviens il d'arraper peut-être bah tout le monde va sali ensemble basé belé tout le monde va artiste basé belé bon ça bon pas puissance ba visibilité ba biloko bongo ba lukabino pe oui basala nzambe belé mais biso to ça ba responsable to ya atetolo ba ke X na pesa ki eloko parce que on a fait ça en privé donc on peut pas venir ici à la télé to ba ke pasteur X ou Y na pesa biloko mais biloko mona loko la sir naturel les biloko ngana pesa ba pasteur que pasteur c'est la sir naturel ou quand on pas pasteur te mutu seme $10 ou ke ba kabelo $100 mutu sema ki $10 na église $10 na ya suka kaza kina ngo $10 fo futa ndako mais abimi buya kuta na mutakabele $100 eza biloko e wana ezali sir naturel la sir naturel eza biloko na pesa ka pe ba pasteur na pesa ka pe ba pasteur loko to benga ka passe partout donc passe partout eza place nous tsango passer azo kota ba tunoso ba telemi dadi ba fuka ma bazo koya donc neti succès na pesa ka pe ba pasteur ebele ba musicien ebele ba théâtre ebele donc na domaine nyonso oyo ba to ba benga ka biso to sunga ka bato mais vu que ça secret donc on écran 15 jours na ko ya bona télé na lobake X to Y na pesa ki makambo to na pesa ki papa le kechu makambo biso to sala ka ndengwana te mais sinon to pesa ka na domaine nyonso mutu azana posa na biso to sunga ka mutu nyonso. Merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV ba rolanda likambo ya Diakie c'est indi azolo bela biso mais oui ba ke ba escrope ba premier be na makambo parce qu'il y a des gens au bazo benga batu ba tina mbona ba ba père spirituel blo na premier be beaucoup travailler na ba maele ya batu au tali mutu o mugo tika na panga tika na lia oui bi ke bino pe bata ozo ta mateli baza bazo kosa batu belé. Oui, c'est pour cela toujours les kaboy na télévision pour na ko faire avertir ba papa yo mama bozala na discernement biloko bozo mona na télévision mutu alati ba mvoela alati biloko atia bandiko sala ba démonstration ngape na biko sala ba démonstration ana donc papa le kechu na ko sa eloko moko o biso to benga ka mangitu kulo donc mangitu kulo ko kamwa mais yango te ezali fondement na biso to ye awa attaque ba pédagogue attaque ba enseignant ya ko pesa bino sango bolanda biloko ana te devant un problème to na pas oza nango yeba esika ko chama kulo yeba pe esika okocha matoi na yo ngai nazali pe mutu te naza parfait parce que mutu aza parfait to mutu malamu azali te mais yo ndeko to yo papa oza na problème to na difficulté kota na chambre no kanga chambre belela bakoko na yo tuna bango ete papa oyo dia kese mangamba lobi to na problème na ngai akoki kosunga ngai bakoko no mutu bakoyanola na nzela ya ndoto to na nzela ya vision bakoyebisa yo papa wana azali mwana oyo ya biso bakoko to tikaki donc devant un problème mutu akozala te lokola faria ya yemba kike matoyi ekomi elengi matiti no so bakoloba bacha devant un problème yo papa tala nanu mutu oyo kopesa confiance na problème ozana ngo ya porte-monnaie ya kodia ya maladie to ya badocument ozwaka te na problème nyonso zo tungisa yo faut tala nanu wapi nazokende mais biso tozalaka pe boye tobelisaka pe bana ezate bana ngai ti baza wana soki ka babeli na salaka matiti non so na moni za malaria to bi remède oyo ya malaria isa puissant lelo isa kinini donc na memaka ba on hôpital mais faut na tala nanu hôpital ngo yo ndena yebeli yo soki yo bana na yo ndeko balinga bana no okoma bana no hôpital awa kota bima ya batol
Okay. okomema obana na o parfois na HJ okomema bana na 59 place ba kozala ba soins appropriés donc komeka te konose komema bana na esika mabe c'est-à-dire bino ba papa bino ba mama bino nde bokoye ba ko juger bisika bokokende c'est vrai papa le ketchuma ba ko alobi tozo so pe ba ka ebele okomona mutu affaiblir déjà après aye pa na biso papa basalinga boy et comme retard wana olobi eza ya solo parce que même ngai moko pe téléphone nyoso tozo ka ba pele ya bandeko bazali bana mboka to na kati ya mboka na babi oyo ezo salema. Merci na binoto bolani biso na Congo Liziba TV déjà fin du mois oyo batutu bolinga Kevin Panda Gachu bana tu ya Istanbul comme tu on a Turquie aussi que na Dubaï na Deirawana. Merci na Kevin Issa aussi na Pesiombo aussi Herman Nguma na Pesiombo wana na Dubaï aussi que na batutu bolinga biso babi DJ Scotty déjà le 30 le 30 et le 31 juillet Daimon na kati ya mboka Lubumbashi bon robeta na Karaviana bana tu batota tu ya Lubumbashi tukwa ya kule Lubumbashi au mois de juillet tukozala wana peza pona ko sepesa bino pona ko zoba image tout pona ko sala ba réalité tout na mboka wana nde ezala kaka. Merci na maître Diakiese na ile so pesa message ya suka pena numéro ya téléphone batutu o Rolando sikoyo na chaîne na biso. Oui, mais ça souka d'abord ko remercier bino papa pour na kei na bino ezalaki chaleureux pe ko pesa bandeko nyonso mbote o balande biso message na biso ezali yo papa yo mama tango za na problème to maladie nyonso zo tungisa yo to zo ka mukanda te to lukaki ozo ba porte-monnaie du bonheur ozo yango te basala yo aventure oluka ozo code na bino ya famille to o ezo déranger yo obengi biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 okozala décidé obengi biso na appel normal to na WhatsApp ngai moko na yambaka téléphone 24h sur 24h na pesi bino mbote bozala malamu isika bozali bolanda te biloko zoleka na ba télévision bolanda ila tele banzamba la te to ba démonstration na bato bazo ko sala na télévision bilamba wana ezali maître ta ya zotonga yango biso pe tozana bilamba wana metola takango kaka na kati ya télé to na temple bozala malamu na mabota na bino bobenga biso na ba problème nyonso za nango maladie bayokela kango soni te benga biso bakoko bakosunga tokozwa solution pe lobiko ikoyaka kana nzela ya bokoko na biso matondo kabeno babonso. Merci beaucoup. Merci na bino tout merci na tutu bolingaka Kevin Panda Gachu ngapena linga bino trop bo s'abonner toujours na chaîne na biso to saka musala babi leader babota maranango akomarango te nyonso na visa anu ka simple za anu pe ka naturel nzamba opeso ozana ngo posa so bandi ko forcer yango bo kutana ba rechit bo landa ka ngai naza penza rêve pe na kotika la rêve chanta katana Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous